Avant de regarder cette vidéo, veuillez vous abonner, partager et commenter. Avant de regarder cette vidéo, veuillez vous abonner, partager et commenter. S'il vous plaît, bana balongwa biso to solola. Bana balongwa biso to solola po makambo nyonso tu ezalaka awa, ba vidéo nyonso tu elekaka awa. Fally Ipupa mutu ya Kalize. Fally Ipupa mutu ya Kalize epai ya Colette. Ekomi ndenge nini ba video ya Fally Ipupa ekoma tina niveau ya kozala publier. Eza boye fille wana Colette aza Tanzanienne. Aza na ONG na ye, aza na fondation na ye, aza na orphelinat na ye. E boyebi pe ayebi malamu ndeko na biso star na biso le célèbre Fally Ipupa alanda makasi asalaka pe makambo oyo etali kosunga bato, kosala badon, kosala boye, kozongisa boye. Nde alukaki Fally Ipupa po atia ye poids na makambo wana yaza na mbongo na ye, po kaka makambo na ye ezwa pull up, ezwa visibilité par rapport et par rapport. Et voilà, selon badir ya fille wana Fally Ipupa aigle c'est na boye. Aigle alobi eza problème te, mais ava salango condition eza kaka moko, apesa ye makambo po ye afongolela ye motema. Ye la fille pe alobi non nga soki bongo fo kita pays na biso. Et Fally Ipupa alobi non nga nazotinda billet yo kita, bakaptire ezo yana ba masolo na bango na Fally tozotia ngo wana conversation nango. Voilà yango ni nga nazotinda billet yo ndo kita kini. Il paraît fille pa kitaki kini bayokanaki ndenge bayokanaki, mais ekomaki ke Fally pe fosko yo na makambo o wana ndenge bayokanaki fo bana olesa mpunda po mpunda pe azala l'aise bien même sa secrétaire, mais ces derniers temps mpunda abandonné makambo. Et voilà, et voilà, et voilà, lelo to se retrouver na boy. Voilà awawa moi tout ça ba suite ba détail ya makasi ezati. Veuillez intégrer les groupes place to solo laka. Masolo ya bana kini. Kuna nde masolo nyonso ezalaka, babiloko nyonso tu elekaka kuna. Mais avant d'intégrer les groupes, vous devez commenter et partager. Et à part votre commentaire, nde tokoyeba ke solo oza abonné, solo oza na poster ko kota groupe et to introduire yo mutu nyonso tozotia tembeke video ezate, mutu nyonso tozotia tembeke za lokuta okoya na groupe yo moko okomona yango. Vraiment makambo ya boye ba musicien, ba artiste, il faut bomiteyaka. Boyebi malamu ete ba célèbre bazalaka tellement piégé. Succès et l'équipe pauvreté na stress. Kozala na succès ezeloko moko ya liseki te. Bazalaka stressé, bozalaka piégé, bozalaka tenté, bozalaka na makambo ndenge na ndenge. Mais yango faut bo vivre na angele, bo vivre na ko mibatela, bo vivre na ko mibomba. Tala aigle ndenge siko ba biloko wana biso ba wario na mitu toza desi. Tokomona aigle na biso na niveau wana te, aigle na biso ba ko teke matière te. Et loko siko esalinga susu passe agitation ya aigle. Aigle jamais okoko bando kendaka na Instagram na yo kotia kaka ko publiaka lokola eloko moko boye koti yo falo encaisser. Fallait lire ngo kaka dans au bema ngo ka bongo aigle, fallait pas au bando ko boire ka ba jeton, fallait pas au réagir. Fallait vendre ka, fallait pas au se sentir piqué. Ko ba ko kipe ko kosela o mais soka yo komi na ba agitation, ba bimisi ngo ya lokuta. Si kona sepela na pasteur Moïse Mbie, banda elia na bimisa biloko na ye. Banda basala bo ba Roger Baka ba finga. Ba benga ye nini bo egega kende ko démentir. Alobaka te, akendaka te, abwakaka jeton te, akipaka te. Voilà, tozalaki wana pona kopesa bino ba détail pe d'explication na makambo oyo yo etali oyo tobengi Fally Ipupa. À tout à l'heure, tozoela bino ba détail na vidéo ezolanda ba détail na ba vidéo ya Zawadi
na Mike Kalambai ndenge nini ezalaki ndenge nini te stade ya mwana ezoleka et makambo to etali ba vidéo bolandela ngo na Jeunesse Kingdom télévision. Voilà, nous sommes basés dans makambo etali humanisme, humanité, sauver les gens, sauver les personnes vulnérables, aider les gens, mais nous sommes aussi là pour dénoncer en cas de problème. Et voilà, aujourd'hui, je ne suis pas là pour condamner, mais je suis là pour éclairer ou éclaircir. Ba warrior, bo quoi ça bien l'été, bo défendre, les alliés sur les alukuta, bo zaka na aigle na mutema, ezalaka nango. Donc, ezelo kwa liboso te, ezalaka nango, ezalaka nango. Et ba gaulois pe, botia vraiment, botia nani pression te. Bo stressé fali pour te bo attaquer te bo finga te bo chola te bo sanite eza na makambo yaka ekoleka eza mipepe eyaka elekaka eza pe mbali boso te toyoka ba makambo ya bafali ya bani enga kutu na sepeli ndenge fali lelo pe bakomi pe ke bakangie na mwasi a déclaré boye po bato bakaza deux fois couper toboka kokoka nini alingaka ba momite alingaka kaka ba jo lelo siko vraiment fali longonia yayo yango mokako swa mobali ndenge vraiment noki ke fali pe alingaka basi esali biso pe bien donc fali ki mobali nde toujours vraiment ezalaki bongo ya bino la star ya ba vidéo cut glo rendez-vous na groupe totala pe moi fali pour pandambu eza vidéo de bini to sani totala pe aigle na biso ezaka pour le bonheur du peuple. Bye bye, merci colonel. Très bien. Solo oza abonné solo oza na posa ko kota groupe et to introduire yo mutunyo tozo tia tembeke vidéo ezate mutunyo tozo tia tembeke za lokuta okoya na groupe yo moko okomona yango vraiment makambo ya boye ba musicien ba artiste il faut bomiteyaka boyebi malamu ete ba célèbre bazalaka tellement piégé succès et l'équipe pauvreté na stress kozala na succès eza eloko moko ya liseki te bazalaka stressé bozalaka piégé bozalaka tenté bozalaka na makambo ndenge na ndenge na yango fo bovivre na angele bovivre na komibatela bovivre na komibomba tala aigle ndenge siko babiloko wana biso bawario na biso toza desi tokomona aigle na biso na niveau wana te aigle na biso bakoteke matière te eloko sikoyo esalinga susu mpasi agitation ya aigle jamais okoko bando kendaka na Instagram na yo kotia kaka publiaka lokola eloko moko boye koti yo falo encaisser falo lia yango kaka dan obema yango kaka bongo aigle fallait pas o bando kobwaka ba jeton fallait pas o réagir falo vanda kaka fallait pas o se sentir piqué po bakoki pe kokosela o mais soki yo komi na ba agitation babimisi yango ya lokuta si sikoyo nasepela na Pasteur Moïse Mbie banda elia na bimisa biloko na ye banda basala boye baroger baka bafinga babenga ye nini boye gega kende kodementir alobaka te akendaka te abwakaka jeton te akipaka te. Voilà, tozalaki wana mpona kopesa bino badetail mpe baexplication na makambo oyo yo etali oyo tobengi Fally Ipupa. À tout à l'heure tozoyela bino badetail na video ezolanda badetail na bavideo ya Zawadi na Mike Kalambai ndenge nini ezalaki ndenge nini te stade ya mwana ezoleka